pour la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Peuple congolais mobimba bazali kosepela pona baction menée na président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona ko favoriser réconciliation kimia pe stabilité na République démocratique du Congo à travers volonté ya mokonzi ya mboka lelo oyo kimia ezali kozonga malembe moto nyonso amoni yango voire même Conseil de sécurité des Nations Unies ba noter que stabilité politique et sécurité ainsi que renforcement ya présence ya l'état na ba zone de conflit essentiellement na est de la République démocratique du Congo ezali ba condition indispensable pour na kimia ya libela na mboka po mokolo Félix Tshisekedi amataka de haut ya tribune ya Nations Unies pour na kozwa parole bazwaka makambo na bango mwana mboka beta biloko. Le M23 avec le soutien de l'armée rwandaise a même abattu un hélicoptère de la MONUSCO et tué 8 casques bleus commettant ainsi un crime de guerre. Je dénonce en ce lieu emblématique de la vie internationale cette énième agression dont mon pays est victime de la part de son voisin le Rwanda. Il est nécessaire de voir ceci. 1. Rendre effectif le retrait immédiat du M23 des localités occupées, le retour des déplacés congolais de ces localités à leur domicile et la cessation sans condition du soutien de l'armée rwandaise à ce groupe terroriste. Victoire diplomatique pour le président de la République démocratique du Congo, yango wana Conseil de sécurité des Nations Unies va comprendre pelelo oyo ba lever obligation ya notification sur achat ya mandoki. Peuple congolais nyonso azali sima ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo poto moni bonne foi na ye yango pe tozali kosenga moto nyonso apesa ye deuxième mandat kasi sengeli koyeba ke deuxième mandat wana objectif na yango ezali ki armée na biso ekoma makasi papa mokonzi ya mboka s'il vous plaît somba mandoki ya solo ba avion de guerre tosilisa makambo oyo mbala moko po lelo oyo Kagame esi o plaça ye contre mur bokomona bino moko ndenge mapinga na biso ekozwa valeur ekozongela valeur nango ya kala pe ekobanda kobangisa banguna nyonso oyo bakozala na makanisi ya koatake mboka na biso. Congolais nyonso azali déterminé. Keyo Pesa mandoki osine nikanda tokota Rwanda to bare bango